Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour partout, ça dépend pas de l'heure, vous avez Bakuya Kolanda émission, on a toujours dans Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Ndenge Karatolo Bakadi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que Ndenge Kaneb Sarabino na Sepela Ranabino Wapi parce que beaucoup continuera toujours à s'abonner, toujours dans Congo Winner Télévision. J'espère que Adi Dalumumba Soki Aye na télévision. C'est que n'a pas d'actualité bien, c'est que n'a pas poto solo, to beta ma solo, tout ça rappelle mon analyse ngana bino parce que na mayele na ngamoko peut-être na koyi cause à la limiter mais avec vous n'a vu que toko partager na bino et longo, j'espère que l'actualité belé to robeta lelo, il paraît que ba combattant ba résister ba lobby que concert ya fali popa na yo arena ezate bazo zala wana tongo midi pourquoi na ngambu lisusu ya papa na biso Kofi Olomide namoni balobi Kofi Olomide akangisi il paraît que nganga ya Fally Ipupa mbola donc c'est vrai ou c'est faux parce que nous on a tombé tonka kama solo awa côté musu na ngambu j'espère que faire gola azana ba tourner belé azo sala torobeta masolo yango toujours awa Weranson bapimele ba visa ya France balobi il paraît que Fally mutu azo sala babilo kwana nyonso po a pénaliser ba vie na ye ndenge ni les alaka ya mbona banda émission nga to pena banda ba analyse na ngai tika na banda na pesa mbote pa ye moko ndeka tolobaka mo boss balobi mama Sara Kabunzi la Cléopâtre balobi mwasa le kingolo na mwindu mwasa le kingolo na musielu toujours level na level donc salut aussi à toi balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville grande sœur propre balobi joyeux anniversaire à toi balobi Ashura Maria Ashura donc balobi Mupandia Christian Loutou je te salue balobi que du bonheur de toi donc profite bien ton jour donc le lot tu éviter ce toro kendro kufa wapi na éviter le lot mayokapa avec Ashura Maria je te salue voilà mère double et abisso ya président Christian Loutou sans oublier balobi honorable Jean-Marcel Mbikai balobi élection yangoyot ndena feki bino bana changu boela ko voter te donc ngande adi dans le monde ndem na yo yebisa bino nani boko voter nani boko voter te po ebele baye ko sabiso mingi ba liepe mingi le commis na moment ya Jean-Marcel Mbikai donc je te salue honorable babi numéro zaka moko 1266 donc to ko voter biso tout changu derrière Jean-Marcel Mbikai adi dans le monde bayet to me kana rosola mo masolongo ndetse kama masolongo ezokende ndetse ezokende te to bandi na masolo ya ndeko na biso oyo amekaki un peu ko déranger libota ya papa na biso Kofi Olomide bandi kona ngai to zonga na to mekana ko sala analyse ensemble na bino. Vous savez le lot internet c'est le lot et BBC éducation en banebele. On se le dit. Le lot internet c'est BBC éducation ya bana. Le lot tant que on a peut-être ba analyste, to pe ba chroniqueur, to pe ba chronifoat nenga to bobengela rabiso. Donc ce que on ça la analyse peut-être y artiste na yo. To pose ça la promotion y artiste na yo. Souka na artiste na yo. Comment que yo muto penda dans au lien même na ndaku ya mamami. Kofi azala wana kabela yo ya Johnny azala wana kabela yo mais yo zo kende zo le kana etanolke oloba ke Kofi alala na mama na ye to raisonner to zala batu quand même donc mutu nyonso akomi na ye kaka ke soka aza na mwa téléphone Android na ye to iPhone na ye atie na ye abandi ko filmer na ye abandi ne ko finga n'importe qui ils ala raté quand même tout ça la polémique ya musique to suka la musique. Il ne faut pas que polémique te ressale à toi quand tu as ba foyer abat. Na yebite poto mikolo e komi ke avo ke ne poto il faut finga kaka. Ye wana bimisi vérité. Bola lobi ke ba tinda ga ye afinga ka Kofi. Finga Kofi suka na musique. Finga wera suka na musique. Finga faire suka na musique. Comment que yo ko finga mutu au quotidien na famille biologique nae.
siko yo wana okeko wangana na parke babimiseli yo bavideo olobi vérité ke bato batindako bazalaka mibale. Il paraît que mokonzi ya bagarde du corps moko boye azalaka na mwa nini na ye basécurité na mokonzi moko boye batindaka yo finga. Siko tango fingaka wana lelo ekweleli yo est ce que baza wapi po wana ta batindi bamettre avocat na bango baza baexpert ekosimbaka te parce que bavideo ezali pasteur arrange te sali naza ndako ozo comprendre. Donc wana ekosimbaka ata moke te ata balobi boza na bamagistrat yango baza bamagicien po bavideo ezali yo fo lakisa baepreuve nini Kofi abima na mama na ye fo lakisa baepreuve Kofi abima na mama na ye po ekesimba ta. Donc nyonso wana bozofinga mafinga mpo na nini bakabelaka bino ba $50 bapesaka bino bavisa. Siko mutu anga apesaka bino bavisa aboyi kokota makambo yango mpo na nga ndenge ake makala fo bakatele ata 10 ans de prison po internet ekomi buzoba. Internet toyeba esusu te baparent bakokosimba esusu batelefone te na bana ekomi parent tiki telefone na ye akangi connexion abloke baapplication nyonso oyo ekopermettre mwana kotala bareseau sociaux te ozwi bato lokola bajoel show. Joel show azolekani na internet aza koinsulte na ye bainsalite aza na ye à l'aise ntina se ya bango ya basi. Après bozolobaki moko eza bien te faci beto talela biso po faca bongisana mboko fa bongisana na éducation ya peuple congolais po peuple congolais aza intelligent te peuple congolais alingi kotanga te po soko ye na Congo awa eloko totikali nango eza kaka bahotel na babar. Soki na kosi eza vérifier mbola yo prison wana o mérité yango. Naza pour Kofi te, naza pour ya Johnny te, naza pe pour yo te. Parce que oyo tikali ete ya siko ba chroniqueur, to ba chroniqueur, to ba lekaka na télévision, na ba internet ko finga. Deti ba Alexis wana tout, bango tout faut ba récupérer bango. Bango tout faut ba récupérer bango. Alexis faut bango pe watana na bosani likambu te. Ngana yebi goga ni moto na tembe atika ka likambu te. Yo pe ba ko récupérer yo parce que ba tout ba finga Kofi o baloba ke Kofi alala mama na ye plainte zo zela bino kuna na 4e miri ba ko jwa bino moko po buzobele kitro internet comme loko la place moko ya mafinga biso nde tokoma omona kaka yango nde mute koma parquet oleki na yo bandi ko finga na yo oleki o bandi ko loba n'importe quoi. Pourquoi pas oye au sali analyse na yo normal? Pourquoi pas oye au sali promotion y album y leader na yo? Pourquoi pas oye au sala promotion y artiste na yo? Pourquoi pas? Quand même tous à la batte. Tous à la batte. Au moni o yazui ete ya biso batoto tikali. Onga na warrior, onga na gaulois, onga na spiritas. Les cas, ça la promotion à leader na yo pardon, ça la promotion album le nobo sala. Tika ko finga ba artiste. Poto zaka ma finga te. Yango zo mona ba jeune belé ba koma ba fenea, ba zo ko vanda na ba kiti te, ba lingi via pété. Lundi, jeudi, mobali, vendredi, samedi, dimanche akoma ane mwasi. Pona nini via pressé. Olingo za na mamituka, oza na pala bien, oke na ba mikilo zongaka, mais fondi maka showbiz. Zoro point. Moma na yo kokoka. Tika via pressé. Tala ndeko na biso, likolo ya ba $50 ba pesa ka bango ya mafinga. Ba sala muwa wenge na bango, ba finga ka na bango ka ba artiste, pona bango kaka leader na bango na ndesa numéro 1. Mais boye ba yango. Numéro 1 ezalaka Jésus. To mona ka ete me existaka. To mona akutu na bakinya wa biso batindela biso prophète papa Simon Kimbangu. Azala na ete akenda na ye mais kombo na ye zo sala miracle banjo tabat. Siko oya bino bo adoraka bokumisaka. Asala nini na musique a Congo, na musique congolaise. Asala nini? A créer nini? Po o nyonso bo beta wana ezakaka ba vena biso ba lwambo ba madilu ya ba beta déjà. Bino bo beta nini? Bo beta le côté.
donc été ya biso ba oyo totikali totika mafinga internet ya mafinga te biso toyebi internet tant to bandai ko salela ngo aucun chic moi devoir moko bo continue internet moi Google OK ko sala moi ba recherche OK ko sala moi ba recherche mais lelo internet je komi ki soko yeye ba ka ndenge na ye na ko finga donc mutafai na ndako alale ne kaka fere alale ne kaka fali alale ne kaka kofi ay ko finga pe mutanga zo finga so talie boy a pour ça taper mais l'artiste était pourquoi comme ça donc tout tika babilo kwana et ça pena bien ti et c'est ça pena bisoté dans mboka et sengi babilo côté bata bongo yango tolo ba président na biso ya c'est ça azawa puis papa na biso Christian Bosembe kotala ba Joël Show ba internet le comme ba Facebook et comme buzoba na buzoba mais président c'est ça azawana Christian Bosembe mais en plus vous allez mettre avocat babilo ko photo landela va mettre Christian togo continuer ka toujours boyete pour ça buzoba vous comprenez wana ezalaki moi entre parenthèses totie wana na tozonga na makambo na biso ndenge tobandai koloba kaka ke bachroniqueur oyo moi respect faut ekotaka na internet ngako tupona ngako tu faut pas bakendaka baprison wana obon ntango bokanga bachroniqueur bokendaka na bango bamakala ezosalaka mwa baactualité baomona ke bazaka na kati ya actualité eza ke afingi kozwa ye ko bete penda fimbu na simana ko tande penda na mabele na ko bete fimbu selo ajinae autika babilo kwana poso ba betie ba buki ata loboko aleka sur internet ya kofinga pe de débat to bozo défendre mbola tuna bino ane sala bien ti kasi fallait pe ba lobake ndenge ya lala kana ni ko fia lala mama na yi pourquoi pas lobi ki leader na bango pe Alex imagine toi buzoba. Donc merci on a ezalaki moi le solo par rapport que nous ningana ki moi actualité mbola ndenge bakanga ki par rapport ya mafinga parce que ya Johnny alingaka limbi ça il paraît qu'il a fait rigola bâti sous plainte par rapport ndenge finga ka faire le ba qui a fait mtalia gigola donc makamuneze belé première fois na mona nganga bakangi akemakala mais ngala binga ba Nigeria kutunganga bakangi malimwe yazo limwe kaka te pona wezo bino nganga na bino. Ah, Congo ya makambo. Bien, merci. Tozongi siko na ngambu siko to continue na actualité le 25 novembre, jour J mois combien? Jour J mois 11 si je me trompe pas. Concert ya Fally Ipupa na You Arena. Concert a Fally Ipupa na You Arena. Est-ce que concert on est que bêta, te bêta te. Fally a déterminé à le bien ko bêta. Mais ba combattant pe balobi ba ko beta te ti siko to ye baté entre Fally na ba combattant ba wela nini ba combattant baza na système AD côté mususu ba combattant baza na posa dialogue entre bango na Fally pe kuna lobi aza Fally biso moto yebie Fally za mapeka likolof Fally bien osala yango te akoluka bango te kuna ba combattant misusu babi ata hier réconciliation et kosimba te concert ko beta te tozo yoka ndeti nungu o adila mtaloba kyango tozo yoka nungu ba konzi baza na sima ya Fally biso tuto yebi Fally mtamema Marco awa na nini na bandal amelisa Marco Castel nini Castel excusez-moi pour la publicité mais la publicité amelisa ebière to le baka bongo to yoka pe Marco na Fally Ipupa net wana bisote il paraît to moni déjà que Marco atindi ba sécurité ba mila ba français ba zingi penda donc You Arena na mobimba est-ce que ba combattant ba kokoka ba combattant pe ba lobi ke kuna mutu akokufa to mona série ya Bercy tozalaka na confinement bato baboya concert beta mais bato ateti bakenda Fally abeta kaka bato ebele toyebi bato bakufa misu bakufa na ba covid misu bakufa na bitumba donc siko biso peuple congolais toza sous la posa biloko wana te toza na posa biloko wana te toke na ngabu ya Fally Ipupa na ozongela bino pe bakombata bozona okiti bovanda na tosola na tolingi toyeba concert le 25
Fali Poupa yebisa biso intérêt nango eza nini. Intérêt nango eza nini. Oui, aux musiciens, il faut ça la musala na yo, obeta musique na yo. Mais ce que tolito yeba intérêt à concert wana eza nini. Mongo ozobete la concert wana ekokende wapi. Ekokende wapi. Parce que awa totikala ka na sujet moko. Kongola zoni okwama na este bitumba. Mais bana to banda koloba na este bitumba yango ba morango pe ba mona na raté. Toyoka ka bitumba na este toyoka kaka. Mais batango 10 000 personnes ba koufi, 20 000 personnes ba koufi, bibembe mona na raté. Soki bango kuna na bango ba keko wela mo ba cuivre na bango na ba diamant na bango ba bobi mo 2 personnes ba lobi o guerre eza kuna na est. Nyo soto yebe na kana émission o. Fali Poupa bien déterminé. Alobi yako beta concert ba kita te ako beta concert. Alobi jamais yako kiko banga ba combattant, ce que vous comprendre que fallait banga ba combattant te ni neza likolo na e parapluie nini. Ah. Boke no luka, boke no ko vérifier nani ana sima Fali Poupa. Po bela ba million ba combattant wana fallait banga bango te. Fallait banga bango te. Totalaka komba na kasha nani ako gagner. Oyo ako gagner to beteli maboko. Oyo pa ko polaka to beteli maboko. Biso to talaka na misu. Biso to talaka na misu. Biso to na posa to soka actualité. Ba kombata ba kabwani ya chuke. Ya chuke bo ke chunde yonde nga pena fona ya pena na lobelo na vie. Vie chano ki tu vanda. Souci na yo ezalaka nini? Boke tu yomo na nozaki na musicien. Il faut comprendre que bobeta un peu style mo na Fali Poupa. Parce que nini ozo combattre Fali Poupa. Pour Fali Poupa ya bimane na rumba. Ya meka ben mais aza beaucoup plus na beaucoup complexe no bobeta. Boke tu premier ba Yuda Fali Poupa beta mingi ba style ba kibinda. Ozo combattre Fali pourquoi? Ce qui Fali akufi okozwa nini. Ya tukie okokoma na yo Fali te. Oko remplacer na yo pe Fali te. À quoi ba ya ko combattre Fali Poupa? Yo ko pe musicien ba malgré tika musique ko na politique. Pour la politique yango pe forme no chanzaka te kaka mutu ezo ya kaka munene. Kaka mutu na mabunde ezo ya munene. Imagine toi bosala que mission la commandant ezo alobaka te batika ka oka koloba. Ozo mona te ke baza ko utiliser yo. Souci aya tuke ezali ki ba il paraît que ba so bimaki alobaki Fali Poupa so mela e soulier ya $3,000. Mais ba sombi te yango zo moni ke esali e mutema passe ya de combattants ba kendaki ba zoki mbongo pa ya Fali mais misusu ba boyi. Sko toye bate bo tsabiso na mbri toye bate to sani. Anatanda bino kuna bozo potana na yo arena kuna faire gola au sala ba tourner na bien. Le 2 décembre faire gola kitana Nairobi ne makambu. Tant bino bozo sala ba nini kuna nebo benga ka émission local ye kuna zo sala ba promotion au sala tournoi na États-Unis azo beta ba concert ata bolobi ka azo beta na ba salle de fête mais azo produire azo beta na ye mais bino banda bovanda ki bozela nini bozaka la polémique kaka ya JDT bozaka la polémique ya nani non balobi ba musicien ya Congo bo se soutenir botika no ba polémique inutile bozana ngo lelo tala ba Nigérian de ba kei tala ba Nigérian de baza ko se soutenir mais pourquoi pas biso ba Congolais ennemi ya Congolais zaka Congolais ye moko. Imagine toi ba oluka mutu na musala Congolais massa zui muninga na massa mais massa wana zo luka a trahir mutu amemi na musala po ba longola ba remplacer ye. Pour vous dire que ennemi ya Congolais zalaka Congolais qui mutema mabeza lokola héritage nani nzamba tikela biso. Pour toujours comprendre que Congolais niveau qui mutema mabe ya Congolais toujours comprendre ngo te. Fali azandi ko ba combattant
ba combattant na boza ba congolais tant bino bo réclamer bozo boya concert ya Fally et loko ni nekozanga bino pe bozwa délégation bo kitana kini boya ko déclarer pe ba congolais mingi ba déclarer on a ba combattant on a attaque tout ndako ya chambre salon ana kongo na ba tongate mais famille na bino ba souffrir ah bolo ba ka bino bozo souffrir botinda combien la plupart bato ba sa ba bêtise wana ba za ba chômeur ba sala raté lo ka les até azoluka vivre na mbonga matolo ya Fally Ipupa tout ça contre tout ça pour côté ya mabe to lo ba mabe côté ya bien to lo ba bien parce que biso na Congo Winner télévision to lo ba rande bo solo na solo na bino pembe so moni pembe dérange ah wana italio ngana solo ra pembe boy balobi bo s'abonner massivement na Congo Winner télévision kande to lo ba. Merci na yo maman Pépé de Paris. Bon séjour na onakin. Tolo balobani. Tolo balisus. Tolo balisus. Mignon Abraham. Mboko zo kota makambo zo kota ya yote mon frère. Tika Fally asala makambu na ye. Oza musicien ya Fally Ipupa te. Soko lingi okota na e victime Luka Fally ne bozana bo solo la tika kokosa biso papa biloba loba yo générique no komaka miel de son antata bino kutu fo bozala nanu bo moko na ba miel de son bo luka bo sale loko mususu o nanu ba Fally ba salite pour lelo ba Fally pour succès et si laka exactement succès ala raton Fally akangaki 10 ans na Congo na formule 7 akangi yango mutangaka longo la formule 7 à la quitté mais faire rigolo hier la dynastie et comme ici ba leader rebelle ba ja sianini ya ba visa pourquoi ba luka actualité est-ce que faire alobak bino so bo bimise le faire alobak te na lobak na bino adi na lumumba goloa adi na lumumba goloa obo yango nde. Mais Golo moko asala ka analyse na normal afinga raté alobaka mabe ya mututi. Mais tu remarqué bino kaka ce qui fait rigolo asali kaka programme na yebo faut boluka bo étouffer yango. Antatanga na yebi numéro 1 tango za numéro 1 okopanga adversaire te. Yeso mona colonel alinga tinda mwana musala na ye azolo bade di yaka ebite kenga na colonel. O rappeler lisus mais vous êtes déjà colonel. Colonel a tinda avec décision. Mais yo soko comme tinda webi kanga na numéro 1 c'est quoi numéro 1 te o lukando comme numéro 1 tu sais bino ane okikangi you e kanga mutu nyonso e bebi samaka nyonso babi faire rigoler le padre Jésus de nuance donc toujours boyoka ba visa banzembo eza ba écriture chinoise donc banzembo zebele to consommer yango ba goloa to kima ba distraction donc to kima ba distraction to consommer yango ndeka na yebsa ki bino kolobebele mbanga pasi donc bino ba ebo finga bole kali sur internet bo finga. Merci na yo Jibem Piana papa chéri moto moko soin ba bon retour na yo na Kinshasa to moni pena ba mission bazongi. Mais viens nanga Mosaka alobi yeso ka yeki ni seke ba kwanza via a pogno ki na États-Unis to lo ba vérité via Mosaka kimi et ça lui même soni mona na blana Mosaka alobi vie fala senga ta jibe masana ye jiba ta ki masana yo vie hein ah obenga cordon Lumumba position vie to ya to sa ba émission ou bando ko vivre bien cordon je te salue. Donc, il sera bien. Mais il ne faut pas que qu'on à la télévision qu'on insulte Kabat. Mosaka kimi nae. Problème est ça. Via Nyokwa mina Congo, via comment il est analyste. Azaki sous porte-parole à JBT. Ou est-ce qu'il a le salaire JBA Foutibango. Sur Arosalani. Mais vu ce qu'on a collé pour je suis moi si na poto kuna. Et ça moi passe. Pour na poto, faut ça na moi si. Donc, merci. J'espère que bino tout. Napesi bino merci ba libo s'abonner toujours na Congo Winner télévision vie Mosaka komela nga lobe nga di la robanga te eza na ngona senga papa chéri na vana moi une semaine moi 2 semaines na zonga nga merci na yo balobi bo s'abonner massivement na Congo Winner télévision balobi numéro zaka moko
115 balobi biso bana matete ne tolendi wana numéro za 115 babi ye moko mama la reine cimenterie béton mobali soza na posa birin yaka ndeti badi dans le mumbo déjà na béton TV azadi hana na birin na babi depuis taza moko toujours na matete ah ezaka mama la reine cimenterie béton. Je salue aussi groupe réel des artistes président Christian Louto je te salue balobi chaque mardi na 22h bola na bango na Béton TV balobi chaîne moko soin bakosa biso bayela biso o biso nde tozana makambo ba théâtre biso nde tola makambo ba cinéma babi Béton TV nde kangi Congo mobimba donc tozana na bino toko continue kozana bino. Merci na yo balobi Ninel Okemba grand sœur propre depuis Brazzaville pourquoi pas mon boss balobi mama Sarah Kabundi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi ça le ki ngolo na musielu pourquoi pas mon amour que j'aime beaucoup balobi Lorraine Kamwanya Lumumba wana moi ça Adida Lumumba donc au pena longola Adida Lumumba na qui célibataire donc hein. Donc, yom totela nga mtema longola boule wana po dans déjà marié. Merci na bino nyonso bolandi émission topé analyse na saeli bino ngana bino tokutani prochaine numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.